Unapesi bato nyonso mbote bakolanda direct ya lelo ngai kumonanga Clarissa Kwala abibanata topesi balosako kuna na Luango na Dioso na Luanda na Angola na RDC na Mbanza Congo na direct oya lelo nazo lobela nani directement na bato ya Congo Mfwa, Congo Mfa, Congo Mavula, Congo Ngele. Ngai komona nga Clarissa Kwala. Nazali awa na Allemagne, mais tozali awa na kati ba Facebook, na kati ba internet, tozo mwana makambo ezo lekana. Na makambo ezo lekana na kati ba internet, tozo mwana que histoire eko se répéter. Histoire eko se répéter. Parce que ce qui totali ba génération oyo ya ba Pascal Isuba, ba Ndala Gray, ba Chister Chikaya, ba problème oyo bango bazalaka nango. Après ba indépendance wana ba indépendance alukuta wana. Ba problème ango te lelo ezali kaka. Ba problème bango bazalaka nango oyo colon barbare atika bango na kati ya mubulu. E bango bakanisaki que bango bazali bato oyo bakenda kotanga biloko ya colon barbare e batikali kobongisa mboka wana te depuis yulu. Ba problème ango te lelo ezali. Donc ba problème oyo après indépendance tango ba yulu ba Pascal Lisuba ba Ndala Gray génération nyonso wana échoué. Et tango génération nyonso wana échoué ba problème ango te lelo ba conflit wana batika ko régler ango te et histoire ko se répéter sous na génération ya sikoyo. Bon moni bien que tango bango ba échoué depuis yulu kuna et pesi ba guerre entre Pascal Lisuba na Sassou Nguesso et pesi ba guerre. Et maintenant bato oyo ba kimi ba guerre o ba yena kati ba diaspora bango pe mingi ba yebi même pas histoire te bango makanisi que histoire ebandi na le sud et soki pe kaka na kati le sud soki bango bazoloba par exemple makambo ya Grenat Matswa bango bakanisi que histoire ebandi na Grenat Matswa et soki kaka na Grenat Matswa. Mais bango ba yebi makambo ko lega na kati le nord te par exemple na kati ya Gamboma ezalaki na mokonzi ya mbaya o bakobenga ye Albert Nzombi Nsene ye wana atelemelaki mpo na makambo ya 3 francs kuna na kati ya Gamboma kuna. Maintenant soko otuni siko ba Congo est-ce que bayebi histoire wana te? Parce que bazana nini bazana kati ego na bango bazana kati aliénation et puis bazana kati ignorance na bango. Et bango bakanisa bango ba yebi même pas que bango ba wuta na Mbanza Congo. Et bango bakanisi que Lari ezali nzinga. Ki Lari ezaka lokola aka créole ezaka lokola lingala o ndenge biso tozo lobawa. Et puis ba lobaka que biso toza ba Lari. Non. Ignorance ezali makasi e bato bazala kati ignorance wana bazo kamata kaka makambo soko tuni bango colonisation elinga koloba nini. Colonisation ezali sabotage ba yuko saboter bino. Maintenant bango bakanisi que bango bakokamata makambo oyo kolon ayaka nango pona sikoyo basala du copier-coller basala nini ba yekola ngo par cœur e ba ya kosala ngo ba récitation e bakanisi que na biloko wana oyo bango ba ya kobongisa mboka. Donc bako répéter kaka histoire ndenge Pascal Isuba na Sassou Nguesso basalaki ba longo lisu na kati ba diaspora ba zongi isusu kuna na kati ya Congo kuna e ba ye isu ko luka bitumba na ignorance na bango nyonso. Parce que Pascal Isuba na Sassou Nguesso bazaka na kati ya ignorance bazaka na kati bazaka ba marionnette parce que ba koti na kati ba franc-maçonnerie bako tanga biloko o ba colon ba saboteur ba barbare colon ba tikaki. Et bango bakanisi que na makambo bango bakenda kotanga wana
ni yango siko bango bakobongisa mboka bayena ba guerre bayena ba mindoki bakosi bango basomba mindoki bayiko massacrer bato bautilize bango na colon barbare ya saboteur et tozomona lisusu kwa na kati ya bongo ya bato bazokanisa ke soki bango baza na kati ya France wana e bana na bango bazokenda ba l'école bazokenda kosala politique du genre bango amoni yango ezali bien mais sagesse ya moto bazwaka yango na kati ya ba l'école te soki yo ozokenda ba l'école ezali kaka mpona oza na diplôme mais ezali te mpona ozwa sagesse na kati ya ba l'école maintenant soki tata na mama bazali ba ignorant omona bana wana pe bakozala nini bazalaka na kati ya copier coller parce que ezali biloko bango bakenda ko apprendre par cœur bakenda ba l'école ezali mpona ko apprendre makambo par cœur mais sagesse ezalaka na kati ya moto sagesse ewutaka na kati ya moto ye moko sagesse ewutaka te na l'école sagesse ewutaka na l'extérieur ya moto te oyo moto mosusu akopesa ezali oyo yo moko ozobimisa na kati na yo donc tokomi na ntango ya ère du verso na ntango ya ère ya créativité na ntango oyo boye bato bazolobela makambo ya Congo me bakoyela bino kuna na Congo kuna du copier coller c'est-à-dire soki avandaka par exemple kuna na avandaka par exemple na Norvège akozwa makambo oyo ya ba norvégien kuna ayena ngo siko na kati ya Congo akomoloba ke biso na Norvège tokosala boye mais ba congolais baza ba norvégien te ezana bato mingi baza na kati ya France wana batala kaka du copier coller jamais bakenda na ba cinéma te bakenda na kati ya ba musée te baza na kati ignorance na bango monene e bakanisi ke bango bakokenda kosala du copier coller mpona bayaka nango siko na kati ya Congo wana bakenda ko appliquer yango na kati ya Congo mais bino boza ba français te yo koko longola te olongo na Angleterre olobi ke ngana komo okamata makambo oyo biso tosali awa na Angleterre nakenda siko kokenda kosala du copier coller kuna na kati ya Congo e makambo wana ni oyo provoquer ba guerre c'est-à-dire baza na incapacité à repenser société na bango parce que pona kokanisa société ya sika ezali pasi angwana ezali plus facile ya kosala du copier coller bazosalaka du copier coller bakokamataka makambo epa bato mosusu baye nango kuna ke botala biso tozosala makambo nde kuna bazosala du copier coller bazocreye eloko moko te ezali plus facile ya kocritiquer bato ezali facile ya kocritiquer moto ezali facile mais soki batie yo wana balobi bon sala sikoyo boye yo moto ozocritiquer sala omona okoka te et puis ezali vrai ezali facile ya kosabote eloko ya moto oyo moto asali ezali facile ya kosabote biloko ya bato ezali facile ya kosala du copier coller ezali facile ya kocritiquer ya kosabote e ya kosala du copier coller ezali facile ezali lokola bato mingi baza na kati ya internet awa ozomona bango tuna nani ye ke wapi video yo ososala ata video moko akokofana devant micro na ye boye aza na portable eza na micro eza na caméra eza na tout mais aza na incapacité lokola beka mbensa bilal tati wata monene ye wana aza na incapacité akozwa micro na ye aloba eloko ya kosala nini azosala bino du copier coller e akanisi ko na copier coller na yo yakende osala wana ni yango yakenda akenda kolongola moto soki afani na nsima ya ordinateur na ye azosala du copier coller beka mbensa bilal un grand lâche tati wata bazo manipule bato bayebi internet te na kati ya internet awa bazo manipule basi ya Paris wana nyonso ya France wana nyonso tu loka ba Grace Luemba bazo manipule bato alors Grace Luemba aza moto ya système mais bazo manipule bato ayene na kombo ko ngana azali nina ndeka alokuta azali moto ya système. Donc vidéo alele ezali mpona na lobela na bato ya Congo mfwa Congo mavula ke bosala attention bino bozala moto moko bino kozela te o azali sauveur na kati ya diaspora o akoya ko sauver bino kuna azali te
parce que histoire eko se répéter tozo mona ngo na kati ya internet awo. Donc bango baza ba complexe bato dazo loboyo ezali bato baza na kati ya diaspora nyonso tout e bana ba Bernard Pongi kuna ba Olga Musutu Misutu baza ba complexe minene. Bango bakanisa ko kuna ko bango baleki bino kuna na mayele ndenge wana bango bakanisaka ndenge wana. Comment bino bolingo ya kobongisa mboka na bino me bozo sala du copier-coller. Bozo copier biloko bato mususu. Bozo la incapacité à recréer biloko na bino moko me bozo copier biloko bato mususu. Et maintenant, si on moni Clarisse Akwala zo sa maquillage na ye, alobi que wana eza biloko akala te, eza biloko sika. Maquillage on na sala ko eza biloko akala te, eza biloko sika. Nazo créer biloko nanga. Omoni buzoba. Bato bazo vana na kati ya France, bazo vana na kati ya diaspora, nani bakenda ata na musée te. Bayebi musée zali nini te. Bayebi yango te. Mais loko bango bayebi ka sa critique, bayebi ko sala sabotage, et bayebi ko sala kaka du copier-coller. Bakamati basuki basuki ya bato baso bakufa kuna na Inde, kuna na Vietnam, kuna na Chine, batie na mutu bazo tama na ba cimetière ya Chine, ba cimetière ya Vietnam na mutu. Bazo tama na ba coronavirus na mutu. Balobi ko botala Clarisse Akwala ba maquillage oya so sala wana eza ba fétiche te, eza ba gris-gris. Eza ignorance na bino na aliénation na bino te. Maintenant botuna nani bango ke boloba nani biso na bino to loba français. Je suis un Congolais. Maintenant boloba ngo na lingala. Ngana zali mo Congo. Est-ce que bato nyonso to bazana kata Congo wala bazala Congo? Est-ce que bato nyonso to bazana kata Congo Brazzaville bazaba Congo? Bomoni? Na tango oyo boye moyen nani Afrique équatoriale française ezalaki Brazzaville ezalaki capitale ya Afrique équatoriale française. Donc bato bako wuta ba guerre nyonso bako ya kotika bango kaka na kati ya Brazzaville wana. Donc ba West Africain mingi bazala kati ya Congo Brazzaville. Batikala wana babota bana wana bazali wana eza mabete. Mais histoire wana nana yebisa bato yango que tango ba wuti ba guerre ba ye ba tie bato kaka na kati ya Brazzaville wana parce que ezali capitale ya Afrique équatoriale française ezali de 1895 jusqu'en 1958 oh ba français bazalaki na Afrique occidentale française. Oh capitale ezalaki soki Saint-Louis. Maintenant, Afrique équatoriale française, de 1910 à 1958, et Zalaki, Afrique équatoriale française, capitale ezali Brazzaville wana. Donc, Bamboka loko Centrafrique, Tchad, Gabon, Congo Brazzaville wana. Nyoso wana eza territoire oya bango oya ba français. Na oyo kuna na Afrique occidentale française kuna nyos eza contrôlé na ba français. Histoire wana na sa lobango nan. Bato ba na ba l'école bazo tanga kaka histoire oyo colon barbare saboteur ayaka nango. Maintenant botala bato basanga ba copier coller. Ba yebi même pas histoire te. Bazo zwa ba loi oyo colon barbare saboteur ayaka nango. Et a comment étudier ango par cœur alobi que wana ezali ba loi oyo colon barbare ayaka kinango donc eza kitoko. Mais yo koko repenser ba bango sala ba loi wana yo zalaka. Est-ce que ozalaka wana? Tango bango bako diviser Afrique wana est-ce que yo zalaka? Maintenant yo muto liaka tongo midi pourquoi? Pona nini ozala incapacité ya ko repenser makambo yo moko. Ya ko créer makambo yo moko. Non parce que ezali facilité. Et loko ezali facile, ezali ko critiquer moto, ko saboter moto, ko kosela moto makambo, wana nde ezali facile, ko ça du copier coller.
mais so balobi bon to repenser makambo biso moko omona ekomi difficile ni makambo ezoleka na kati ya badiaspora wa tozoyeba bino bana Kongo mfwa Kongo mavula awa boye bato alokuta bazali awa ebele moyen te banda na Bernard Renard oleki na Robert Poiti oleki kuna na Roland Levin tout moto alokuta moto vrai lokuta Roland Levin tout wana bako kamata Olga Musutu wana afinga Clarisse Akwala bo tuna nani bango me bino yo Roland Levin tout yo Bernard Renard bino kena ko jwa Olga Musutu wana afinga Clarisse Akwala tinini ti Clarisse Akwala afana na Congo parce que nini parce que bazala kati ba mutu na bango basi basala ba guerre basi ba subir ba guerre bazana incapacité ya ko repenser monde ya sika bazana incapacité wana et soki bango ba moni mwasi aso koma ba livre bango ba ko ndima te Clarisse Akwala afana na kati ya Allemagne aso sa ba recherche na ye pona ba koko na ye pona ko luka ba antio parce que histoire yebisa déjà que barbare colon barbare saboteur bato bayaka ko bebisa culture ya bato bayaka ko bebisa makamba bato parce que bango mako bazaki na kati ignorance na kati aliénation yiba biloko kuna na Congo bayaka nango awa boy Clarisse Akwala lukaka biloko wana mais no botala ngasi ko bazoba baye na kati internet o biso toza ba jobaton nde kuna bazolanda nini bazolanda mbongo o ezali makasa Clarisse Akwala lobi ko mbongo ezaka makasa basala yango na usine batie encre eza papier batie encre et papier wutaka na banzete boyoki donc siko bosuki fai monama ye moko alobi ko bango bakosaki ndoki ye moko alobi yango fai monama na yebisaki bino ko fai monama wana grand doki ye moko ayebisi et maintenant siko bokena kotala siko Roland Levin tout azoyoka lisusu na Bedimi Nkayi azoyoka lisusu na ba Bernard Pongi te bato basi ba subir ba guerre ba muté se kraka ba yeke bango baza ba libérateur à lokuta boza ba assassin bino boso boma bato banda ba tata na bino na ba noko na bino baso ba boma bato alors yo Roland Levin tout porter sikoyo boye moto alobaki que yo yebani na bango na sasu noko na yo ko sala kuna na sasu ngeso donc moto yo Rolande za Clarisse Akwala te moto yo Rolanda nani ezali accuse yo alobi que noko na yo ko sala sasu ngeso donc ako boma bato kuna piso alobi que sasu ngeso aboma bato donc noko no pa ko boma bato yo mo yiba ba passeport yo mo yiba ba siliba bato moto akena ko luka ba silipa na kati ya hotel moto ayiba ba passeport bato moto akosela bato makambo bozana lokuta ndenge bino bozali wana esiko bosuki bino moko bomi bimisi na polele na poisa fai monama ye moko ami bimisi na polele na poisa na yebisa bino ko fai monama aboma pare na ye e ye moko bimisi ko ya azali vrai grand doki ye moko bimisi yango ke bako kena olana ba cimetière pona ko sala combat o to yebisa bino to bango bazoluka kaka mbongo eza loko a Grace Luemba wana azosa ba rituel makasi devant le bistrol bango bazoluka kaka mbongo bakolela na ba cimetière pona basala combat bakenolela na ba cimetière fai monama mutazolo bango ko bakenolela na ba cimetière pona basala combat oyo boy e Grace Luemba yiko salela bino kafumbuka siko ya nini ba yiko sala bino kafumbuka ya rituel angwa tozo yebisa bino ko ezali kaka famille ya Sassou Nguesso te ba mwebara o bangeso o ba Deni ba Sassou te ezali na ba Luemba ezali na ba Chibota ezali na ba Chitembo donc ba chi ezali na ba Robert Poiti so boyeka ba Chitembo ba Mavungu bango wana nyoso bazana kati na Antoinette Sassou bambema ba déchet kuna na kati ya Pointe Noire kuna ezo pesa bato ba prostate ezo pesa bato ba cancer bamema ba radioactivité na kati ya Congo na kati ya Pointe Noire wana ba Luemba bazali na fondation o babengi nini o fondation Congo assistance o fondation o association Makwela Luemba Germaine o babenga makila bato donc botuko ya kokosa bato tongo midi pokwa o non ezali kaka famille moko ezali okuta et depuis yulu o leki na masamba deba
oleki na Yombe Opango na Sassou Nguesso na Pascal Lissouba Marie Ngouabi eloko moko bosali ba réussir ezate e na bino nyonso tu na kati ya ba diaspora bozo saka du copier coller bozali eloko moko te obino bozo saka du copier coller depuis bapesi bino internet ezaka du copier coller bozo sala ezali na eloko moko te ya siko bino bozo mema donc moto bino saka na ye ezali Clarisse Kwala te boyoki boye même pas histoire à Congo te bokanisi que histoire à Congo e bandi na le pool bino ba wuta kuna na mbanza Congo ba mususu ba wuta kuna na Afrique de l'Ouest bino okosa batotini tango ba guerre salamaki bino opakataki na nzela nini bopakataki direction Afrique de l'Ouest non mais parce que bino wuta kuna bolo ba bato vérité bo wuta na mbanza Congo bon wuta pe na Afrique de l'Ouest donc ba okosa bato te ba osala du copier coller ba okosela bato makambo o non bateke bakongo bakongo lokuta boyeme ba histoire ya Congo te ba yaka noki na kati ya le pool bino boza ba yaka noki na kati ya le pool boya osala chemin de fer wana olio bo lukana ni histoire na bino te ba yaka noki na kati ya le pool bokuma okosela bato makambo boye même pas cinéma ezali nini te boye même pas ba musée ezali nini te boye bi théâtre ezali nini te boye bi sape elingo oloba nini te boye yango te boye ka lokuta boye ka ko saboter biloko ya bato boye ka ko critiquer parce que ezali facile na osala du copier coller bino baza ba champion à copier coller bino ba Joe Baton bino ba internet à lokuta bo suki sikoyo bino so mona côté oh bino zo sala bozo République du Congo ne batikala osala ngote e bato yo so tu na kati ya Congo baza Congo te e bato yo so tu baza na histoire moko te e bato yo so tu baza na parcours moko te donc ba okosa bato te na lokuta na bino e bo suki to kangi lokuta na bino bato baza na incapacité ya ko kanisa na ba cerveau na bango moko bakeno sala ka du copier coller sagesse ewutaka na kati ya moto sagesse ewutaka na kati ya ba l'école te donc bosuki ndenge bozali wana